Ouais. Hier, je vis les jeunes, comment ça s'appelle, Ferregola, chanter avec Lié. Ça, c'est des choses qu'on veut vivre tous les jours. Mais c'est pas là qui t'en Moïse Baïmbi n'a fait. Mais c'est des choses qu'on souhaite, nous. Ferregola. It was Ferregola. Ferregola me disait, il vient souvent, il s'arrête là. And Ferregola said that I most of time come and stay Et there. il écoute mes They prédications. are listening to my preachings. Et j'ai appris qu'il est en prison. So I heard that he's in prison now, he's in jail. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Je n'ai if pas it's de maybe contact how. de son entourage. I don't know exactly any one of his Mais neighborhood. personnellement, j'ai beaucoup prié pour lui. But esika nazalaki esika ya pasi bobondelaki mpo na ngai. Mais comme Pénagozo peut faire mon sous naïm Et ça l'a bien, mais oui. Ah ouais. Merci beaucoup. Oui. Richard. O bolingo na ngai na Yesu e bolingo ya suka te o. Ababetaki e mpo na nga ebakangaki e mpo na nga obafingaki e mpo na nga obabetaki e mpo na nga. Pourquoi pas? C'est ça des choses. Non, on veut veut. dire c'est La cohésion nationale, c'est ça. biso tika le poto payer pour na bango. Ba yeba peke non, il y a possibilité mutu nyonso abotama na nyongo ya liwa na Mkongo. Bolingo na nga na Yesu e bolingo ya suka te o. Abafingaki e mpo na nga abanyokoli e mpo na nga. Alléluia. Merci. Mais il faut mutu na kobotama na kokufa aibake. Il y a un appel au milieu entre la naissance et la mort. C'est l'appel de Dieu. Donc c'est radical. Nalobaki nakoleka ndenge wana te mokolo nakomaki fale na kita na ya tobondela elongo me mbula ezalaki makasi me lelo mbula ebeti na bina se ya mbula na kokoma mpona ya tobondela elongo nayebi ke na cité Betel botikaki ngai te Pasteur Moïse atikaki ngai te bino bandimi botikaki ngai te. Merci mingi Nzambe apambola bino koleka lisusu. On peut part déjà le 30 octobre, le 30 décembre, C'est ça. de 16h à 1h du matin. Ouais. Dans ces grands concerts, il y a des invités. Ouais. Il y a des invités, il y a beaucoup d'invités. Donc, René Ozala, Mbuta Ozala, Dambuta. Dambuta, Ozala wana, et Pesa puis- mon passage. Ouais.